Batu baseki. Batu bacholinga yi. Ba misusu bazalaki na posa na kufa na kota mabele. Mama oyo alongolaka batu soni. Amen. Ayoki linga mawa. Alobi lite ya baseki yo mingi. Tokete ke no pema na Dubai. Amen. Na botama na pasi. Amen. Na kola na pasi. Na yebi pasi. Oyo mama pesa kinga ya mukie na lia. Na lobi te na kolianga mokote. Ah? Oyo mama pesa kinga ya mukie na lia na lobi na kolianga mokote. Ah? Na lobi te na ya kokabola na bana bitike. Bano yo bazangi baboti. Na yeko koti sankolo na nga nyongo. Mama ni mama, mama Olive Lembe Kabila, mama merci. Kozwa ngai na kingasani ya suka pe ko benda ngai pembeni na yo eza facilité. Na koti sa demande d'emploi te mena sutuka kana koma kuna ndenge. Nazalo kwa sifa, nazalo kwa Junior Kabila. Ah. C'est dit ngasko naza yaya ya ba sifa. Mama mutatini ngai. Ah. Mama Olive Lembe Kabila mutatini ngai. Ah. Bolingi bomona mama. Ah. Bomona mama. Ah. Bon fête na mama. Ah. Na yeko pesa nanu action de grâce na ngai et pas bana bitike. Lokola lelo to système makamba bitike. Na yoki na matoi bana wana ba yeli susu. Ah. Na yoki na matoi na nga bana wana ba yeli susu. Ba munoko supu bazongi. Ah. Na yoki lisusu bazongi. L'État abongama. Bato bazibi ko investir mbongo na bango na okangisa batu. Ba bongama. Ngambongo na ngana za ko investir na ofeline na bana bitike. Mais bango mbongo bazoluka ba investir na okangisa batu. Ba meka ba yeba na mboko soki na zanani. Ah. Na uti Dubai boyebi makamu na zuite na Dubai. Babomisa batu. Ah? Babomisa batu. Ah? Solo bibembeza kuna moaide. Oh, oui, pas moi je suis gaulois. Ah? Oh, moi je suis gaulois. Ah? Moi je suis gaulois. Ah? Évitez ça. Non 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 non, nabima na makamu na bango. Analyse ya bana moko bavandaka baza misato moko alibomo munene boye na moko atoka makasi boye. Na oya auta Afrique du Sud bavandaka ensemble boye bazo critiquer musique. Na boma baba na ye. Ah? Na ye. Love is crazy, love is funny. Ozana, mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala. Yango ngai pe nayebisaki ba oyo batambola partout, baluka ba délivrance, ba matana ba avion bakenda partout, ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika. Batu wana pe bayaki pe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo sanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à olobate na etango na ye ko l'exemple papa Moïse alikisi mwana délivrance lelo mwana na komiloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda toi réponse na zwa kabariji na raison mokeza na sens te lelo na komi mo se sengo na zwa mokanda na zwa pe musala donc on a témoigné moni na nzambe ya Ozana wa sai na bomo na nga tuka na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans la bino na moto. Sœur Cathy Moula, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante
banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce. Je sais garder bord sur le yenge kotinga na bossa na biloko. Mais là on Yaya calme, hein? Mpaka calme, hein? Ouais. Idée. Oh Mami! Mama Olivier, mama, oh Meminga, Olivier, mama, oh Meminga, mama Olivier, mama, oh Meminga, Olivier, mama, oh Meminga, mama ni mama, oh mama Olivier, mama, oh Meminga, Olivier, mama, oh Meminga, mama ni mama, oh Meminga, mama Olivier, mama, oh Meminga, Olivier Kabile Nzambe, oh Meminga, Olivier Lembe, mama, oh Meminga, mama ni mama Simbana, oh Meminga, mama Olivier Simbaye, oh Meminga, Olivier Kabile Nzambe, oh Meminga, mama Olivier, mama, oh Meminga, Olivier Kabile Nzambe, oh Meminga, Olivier Lembe, mama, oh Meminga, Simbana, Olivier Lembe, mama, oh Meminga, Olivier Kabile, mama, Olivier Lembe, mama, mama Yabane, mama, Olivier Kabile, mama, Mwasa Kabile Nzambe, Mwasa Kabile, mama, Olivier Lembe, mama, mama ni mama, Olivier Lembe, mama, mama Yabane, mama, alongoli nga sonye Nzambe, ameninga na Dubai, mama, na uti poto Nzambe, Olivier Lembe, mama, mama Yabane, mama, tokia na lupangu na kita biloko. Merci à maman du maman. Olive Lembe Kabila. Retour à la force. Geste d'amour à Kimbatseke. L'idée à Kanda. En exclusivité. Olive Lembe Kabila. Maman du maman. Oh Meminga, mama Olivier, mama. Ah, maman na yebaka te na pesa nini? Aza mama ndenge nini? Akipaka te. Mama ona pesa nini? En exclusivité de la commerciale. Merci. Olivier.
Esayayo, Mama Olive, Congo Esayayo, Mama Olive, Congo Esayayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esengweza. Esaïe. Esengweza. Esaïe. Betela mama ni mama Olive Lembe kabila maboko. Na kitsa biloko. Mama mutatini ngai. Mama Olive Lembe kabila mutatini ngai. Bolingi bomona mama? Bomona mama? Bon fete na mama. Zela nanu na sabilo. Ok. Tozape na njili sika babongisa amituka. Papa. Mate bonché. Tokei. Ouais. C'est bon. C'est bon? Voilà, mesdames et messieurs, en exclusivité sur votre émission Pressez la plus prise avec Mathieu Bonché. Là, on voit les pasteurs du Akada. Tika papa. Précisément dans la commune de Kimbatsek, mesdames et messieurs, chez l'orphelinat. En exclusivité. Ya bana ba ebi na memela ka bango bo. Bakisa mon bois. Alléluia. Tobondeli Nzambe. Mama ripusana. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Là, on a voyé papa vite à Kanda. Zambé, tokangi miso. Éternel Dieu 3 fois saint.
Jésus-Christ de Nazareth. Tobeli yo, topamboli yo, éternel, tika ete papa na beka moi boko na nga epepa. Lokola drapeau moto na tarmac. Mpona boye ya papa lite ya kanda. Yondo ozali nzambe oponelaki biso ye mpona koya kotala biso. Oyebi ke bana bazangaki, bana bazalaki ata na eloko lisusu te. Totikalaki lokola mwasi ya Serapta. Éternel Dieu, toi fois saint, tika topambola papa lite ya kanda. Ndenge ete oyo nyonso akokaki kotia na ndako na ye alia na bana na ye na libota na ye, kasi nkolo akanisi baorphelin oyo olobaki ete opesi ata litanga ya mai na orphelin badefisi yo. Lite ya kanda ye kodefisa yo biloko oyo ozomona na se ya mbula oyo elingaki kobeta opekisi aye kodefisa yo. Zongisela ye motuya na motuya. Alléluia. Koya na bango lokola ezalaki na maboko na yo, kozonga na bango pe na maboko na yo. Amen. Ya solo papa na bikamwa na mona président moko akende mission de service na ba délégué na ye teke babima maboko pamba. Amen. Na pamboli pe délégation nyonso oyo ye na papa lite ya kanda zwa bango nyonso en charge ete bamona loboko na yo bandima ete ya solo tokendeki na orphelina me tokomi na changement na vie na biso. Tika ete nyonso esalama na nguya na yo oyo nzambe ya Jean Paul Mayata nabeleli yo ete papa na bikamwa pambola bana na yo yo kosaka te oza mwana na moto te po changer phrase na yo olobaki ete na ko bénir oyo za ko bénir orphelin et puis oyo lobaki véritable religion eza lolenge bango basali oyo ya kotala ngai veuve pe ba orphelin oyo tika ete ofongola bango éclipse ya lola ekitela bango mabota ekamwa bango na ndenge bayaka na orphelina oyo po orphelina oyo ezalaki ndona yo yo moko moto tindaki ngaki sala boye eza teke na prestige nasalaki yango mpona kolula na epai ya motu te yo moko fongola likolo bango nyonso bapambwama na kombo na yo Jésus-Christ ya Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Olivier Kabile mama. Olivier Lembe mama. Mama Yabane mama. Olivier Nanga Nzambe. Olivier Kabile mama. Mama Yabane mama. Olivier Kabange mama. Olivier Lembe mama. Nazalaki mokangami tango ba refoule ngai botalaki na ba télévision nalelaki ndenge nini Nzambe nazongi lisu na mboko botalaki nalelaki ndenge nini Nzambe nazongi lisusu na mboko yo batu baseki batu bacholi ngai ba misusu bazalaki na posa na kufa na kota mabele mama oyo alongolaka batu soni ayoki nga mawa alobi lite ya baseki yo mingi tokete ke nopema na Dubai. Amen. Nabotama na pasi. Amen. Nakola na pasi. Nayebi pasi. Oyo mama pesaki nga ya mukie na lia na lobi te na kolianga moko te. Oyo mama pesaki nga ya mukie na lia na lobi na kolianga moko te. Na lobi te na ya kokabola na bana bitike. Bana oyo bazangi baboti. Na ye kokotisa nkolo na nga niongo. Ndo moni to yembi kombo ya mama pona nzela ya mama ndenga na komi awa. Amen. Olivier apona gaye kolote na mama memi biso na moni bikolo nyonso kaka nengo solo beze ya solo ngai kutu tangu na komi
pembeni ya mama na bangaka atunaka niveau d'étude ya moto te ekolo ya moto atunaka te banda tokendeki nga nazokanisa mama koyebisanga ko banda lelo komi na parti politique ya papa azoloba pe yango te kaka ndenge nakendeki ndenge pe nazongi c'est-à-dire ya memaka motu mpo na parti politique te mama Olive Lembe Kabila esika ya kokutana na ye eyebanaka te ye pasaka kaka lokolo ya Yesu bondeli mabolongo na se nazoyebisa batu Olive bakotelaka ye ndako ya nganga te bakotela ndako ya nganga Olive ndako ya nganga kisi bapanzana babengana pe bango batu nyonso bazoloba mikolo yo alite ya che mama na kisi yango na kozwa ngo wapi mama Rina bandiko ya lelo depuis nazalaki na de la foi te na yaki na yawa te soki tozwi mukie na de la foi to bandeko yawa te de la foi tozate nazo ya te asiko yebisa ngai Papa Rabi, mon compte jeunesse. Ozana nga yawa. Ye azana biso. Moi na papa de la foi. Ndeko na ngai, c'est mon fils. Nani? C'est mon frère. OK. Alléluia. Na sepeli makasi. Voilà. Na sala, basala nini papa Rabi? C'est là non total. Est-ce que to moni biloko papa enango? Bilol te akanda enango? Na tuna bino? Oh nini? Na français nini? Oh nini? Nini? Na français nini? Du sucre. Bon oyo. Na français nini? Mafuta. Oh nini? Tokolia te. Bon oyo. Na français nini? Du riz. Okay. Oh nini? Na français. Na français boulukutu na français. Ah. Voilà, pasteur te akanda elibiso oyo. Bo sepeli to bo sepeli te. Soko sepeli bete nzambe maboko. Sikoyo ngana monika oyo. Oh, il faut pas bafuta minerval, il faut futa to somba pa ta soso. Bongo te. Siko lite akanda uti Dubai. Uti Dubai na nani? Mama. Aya mama boko pamba. Aya maboko pamba. Te. Zi ezali, huile ezali. Est-ce que soso ezali? Est-ce que minerval ezali? Ezali. Na tuna eto na tuna te. Tuna. Nako tuna te. Agoloba te. Naya akuna. Yaka. Mama Olive azali to azate. Azali. So lite akanda pelo te mama Olive yoka Soni. Lite akanda olobi nini. Boze atotu na biso nyonso lite akanda olobi nini. Lite akanda olobi nini. Nagoyokisa mama ni mama Soni te. Mama Olivier mama Olivier Kabile nzame Olivier mama Mwasa Kabile nzame Molonga tikite nzame Mama Yasife nzame Mama Shinyore nzame Mama ya Kongo nzame Bosepeli to bosepeli te. Sikoyo. Betele maboko. Yoko mona. Nani? Ndeli te akanda otamno sepeli te. Oyebise ni taninga otala. Betele maboko. Ya mukolo nanya oloba ya mukolo. Yaka. Pusa liboso. Ya mukolo. Okay. Comment on a? Ya Salem. Olobi nini ndeli te akanda otabino oyesipe mama Olive nini? Papa était à Canada, biso, abinza papa molaye, abakisela ko ezangi,
apese su ya mingi apese pe maman Olive mbote nzamba pambole akutele na bitulu ya tuazo bundise alongise na kombo na Yesu amen voilà siko mama pe akoloba na yebi ke papa était à Kanda tika bisote à chaque fois na visiter na loboko ngolo lole ye moko pe aza kotatola ke apamwamaki à partir ya mama Olive tika ete moni yo moko moni ndenge ozopesa esengo ntango bango bayoki peke visite oyo papa lite ya Kanda aye na ntina ete yo osalaki ye botamo yango wana pe aye kovisite baofele na yo oyo balingaka mpe yo mama tokoloba nini toyebi yo oponaka ekolo te epuis bato baleli yo na ndenge bakoloba te tokomonana bana bakoluka kaka bamona yo lisusu ndenge ya 2020 po eumeli akoya akoya bolingi mama ya mama Olive ya mwasa Kabila ya mama Bajiniora ya mama Nasifa ya Matiele Mungongo mama Olive mama Olive Kabila Nzambe mama ni mama voilà merci de bete Nzambe maboko Pasteur te akanda aza musamsa zoke esala yango abaki abanda awa lelo bosepeli te tambo olia oyo bokobioka to bobioka te bobioka esengo te so pasteur te akanda zokini mais avakende abina be ma guitare mon père baki misanga na ma guitare tobimana yango OK mon père continue la guitare Kanda en exclusivité sur votre émission PC la plus en direct de Kimbatek, Geste d'amour avec notre comédien prophète Lité Akanda. Merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. Merci à Maître Serge Mundu qui nous regarde, notre maître avocat le plus responsable de la République. Maître Serge Mundu, merci à vous. Et merci beaucoup à Fondation Mouchi. Fondation Mouchi, Trésor Mouchi, merci à Kaska Sereka. On va essayer de lui faire parler. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Papa Rabi. On m'a dit que vous êtes venu de la Dubaï. Oui. Comment ça s'est passé là-bas? Oui, le Dubaï, très bien par la grâce de Dieu. Kolo a fait grâce. Maintenant, je suis déjà en Kinshasa. On m'a dit là-bas vous parliez l'arabe. Oui, l'arabe et anglais, et puis English et puis français. Mais dans l'ensemble, avec maman, on a parlé à Lingala seulement. Hein? À Lingala seulement. Avec maman Olive Lembe Kabila. Parce que maman ni maman. Nous sommes les lingalaphones. Hein? Oui, c'est tous les Congolais. Mais avec des arabes, on parle les arabes. Oui. Avec des anglais, on parle les anglais. Ok. C'est ça. Voilà, c'est un grand warrior. Nous avions reçu warrior. Non. Évitez ça, papa. Moi, je suis gaulois. Oh, moi, je suis gaulois. Moi, je suis gaulois. Évitez ça. Warrior. Non. Nabima na makam na bango. Oh, comment gaulois? Na koma gaulois. Oh. Na gaulois kuna ba yambi bien. Ba gaulois ba yambinga kitoko. Ngako nakanisa ki banda ozana ngambo ya jeunesse papa. Oyo kipe makambo te nzoko zo landela ngapo nazaka pe na ba jeune. Yo ozamuta ba jeune. Oui. Ozamuta mibange na ba jeune. Oui, ba gaulois ba yambinga kitoko makasi ba sepeli vraiment ba lobi te. Un contre tous, Moutagala na nkolo frappe na le frappe na retou ba komi ko benga kutu tangu na komi goloa bango moko ba nominga kombo asika ba peso comme musu ba pesinga comme musu Goldberg ya YouTube oh wana marka uzu mutapesinga yi marka uzu mutapesinga yi marka uzu lo ba so stade sali plein akomi diembika ali ami diembika te babomi sabatu babomi sabatu na stade solo bibembeza kuna moaide oh oui Sola bibembezo za kuna moaide. Ça sinon koloba na bandeko nyonso parce que ozalaki na mboka te yo mto boma analyse mais tout moni analyse ba quantité na territoire yo yesikoyo message sinon koloba na bandeko nyonso ba lukio ta analyse wapi analyse ya bana moko ba vendre ba misato moko ali bomo munene boye na moko atoka makasi boye na oya out Afrique du Sud ba vendre ensemble ba zo critiquer musique na boma ba na ye na ye na ye na sali nenge geste de nia sa sala ki tanga komi aki ko pesa action de grâce
et pas ya prophète pasteur Moïse Mbiye ngai pe na ye na yeko pesa nanu action de grâce na ngai et pas bana bitike lokola lelo to sisa makamba bitike na yoki na mato ibana wana ba yeli susu na yoki na mato inanga bana wana ba yeli susu ba munoko supu bazongi na yoki lisusu bazongi awa na yepo na makamwa nzambe mo eto take ezate Mathieu Bonche na ye papa rabi na ye nenge na ye boy ozoka siko sango makambo ezobanda ozoka sango leta abongama bato bazibi ko investir mbongo na bango na okangisa bato babongama ngambongo na ngana za ko investir na ofeline na bana bitike mais bango mbongo bazoluka ba investir na okangisa bato Mathieu Bonche yebisa bango na ye déjà babongama kasi ba okangisa yoti bameka bameka bayeba na mboko soki na zanani na uti Dubai boyebi makamu na zuite na Dubai kuna eloko ezate papa Dubai kuna eloko ezate barabi oyebi arabi bien yoyebi arabi te donc on suit schéma ya ko bombarder na suit schéma ya ko bombarder analyse et puis ko panzati na keneka pamba te na Dubai na minute oyo ne na ye na Congo na supe mayela osala ba avion na linga loko wana na linga loko wana mais pour l'instant bana ba osek mais pour na maman Olive un mot quand même pour na maman ni maman na kosanga liloba te maman ni maman Olive Lembe Kabila maman merci mama waro mama ni mama anapewa nema bakisaka mwaso apewa nema mama njo eloko msusu ko papa yetu ule mama okay yetu ule mama mutema munene kasi na ndo bakisa kaka te vraiment maman nazangi maloba merci na osalaka po na ngai merci kozwa ngai na kingasani ya suka pe ko benda ngai pembeni na yo eza facilité na kotisa demande d'emploi te mena sutuka na koma kuna ndenge ni bamba eloko wana na kotisa demande d'emploi te mena sutuka ndenge ni na koma pembeni na mama wana bana nga moko pe na yeba engaganga ma yebisa ngai te chaque fin du mois zo futanga mais ola yebisa ngai ke moni mbongo na futela go na engagea yo aloba te sikoyo et puis nazo kamwa ata ba engagaka mutu otuna ke kolo na yete otuna ka famille outi te niveau d'étude ata âge na ngai okoyoka pe tongo motela mukabo ngana za mukolo na ye ozomona papa c'est-à-dire yakipa na yete azwa ngai tanke mwana na ye esengo makasi mama yo neto zabu ozane te sifa nazalo kwa sifa nazalo kwa Junior Kabila c'est-à-dire ngasko naza yaya ya ba sifa moneti yo papa na onani papa nazaka ofele de père et de mère papa mote mezo swanga itika na to lekisa makambo pona tumba analyse mote mezo swanga na boma na tumba mboka tika pe baninga ba pema te ba pema te tata pombola biso merci et bien c'était dans la littérature Kanda je pense que vous Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille nde mama Mireille moi quelque chose ake baka nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela b'infirmier b'handicapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na $1 na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga bazana bonne santé bazwa eloko kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzambe alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike ba fefe ezosunga bofele bana bitike ba fefe
Maman présidente Mireille Choubae, ya Jomas Massamba. Merci maman. Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelati. C'est difficile, ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, Eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui okende bazo oui tika sokoza na Sainte-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balo rapide. Oh 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicine bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwino no mayele mo. Ya mundede. Attention tonga na yo. Mutu bolongwate, obosotonga no mobimba. Yango jibe service et Zakaka wana kisasa. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo
nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale Samaka basangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na mingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, bisenga senga nzambalo na le mipi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai na le mipi ya bisenga senga nzambalo na ye lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yoyo. Mesawa fako Mesawa fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobina
opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina moye nzambe nazobindela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi de prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo